Mbote balingami esengo eza lisusu na biso ya kozala liboso na bino. Vraiment nzambe azwa lokumu ndenge nayebaki koloba na bino toko banda kolobela na ba moment mosusu pe makambo oyo etali mboka na biso Congo. Alors lelo naza kozongela lisusu ko parler pona tina na Congo. Toyebi makambo oyo eza kotongisa biso mikolo oyo eza guerre ya este. Na ndenge nini banguna baza kobundana na kozwa Goma. Elike na biso na nzambe bakolonga te. Alors balingami nalingi kolobela likambo ya mboka Congo kolandana pe na maloba na nzambe. Naza kosenga na Congolais nyonso akoka vraiment kozala sima ya mokonzi ya mboka, kozala sima ya mapinga, kozala sima ya bawaza balingami bawazalendo. Alors kozala na sima ya mokonzi ya mboka na mapinga elingi koloba nini? Kozala sima, ça veut dire oyo mokonzi ya mboka zali koloba naza d'accord na yango. C'est ça. Mikano nyonso zali kozwa naza d'accord na yango. Makanisi nyonso nazali kozwa naza d'accord na yango. Etango nazali koloba naza d'accord na yango, ça veut dire bisika naza kosala nyonso po makanisi wana ekokako tiama na misala. Kozala sima ya FARDC na bawazalendo, ça veut dire naza na kondima ete elonga eza na biso. Atako likambo nini ekoki kozala naza koyeba ke non elonga eza kaka. Parce que toza na mboka na biso, toza na eloko moko te tosali Rwanda, toza na eloko moko te tosali Kagame. Yende aye na mboka na biso e elonga eza na biso. Alors, balingami, texte liboso na lingi totanga ezali Matthieu chapitre 12 na verset nango 30. Eza maloba oyo nkolo Yesu aza koloba, menga naza na besoin maloba oyo nakoka kozwa yango pona Congo. Bible lobi boye, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Oyo ezali texte ya liboso balingami, naza na besoin toko kempeko lobanatina na yango. Alors, awa nazali kozwa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na esika ya nkolo Yesu. E biso ba Congolais nyonso na esika ya bayekoli. Alors, nga naza koloba ete mutu nyonso oyo aza elongo na mokonzi ya mboka te aza contre Congo na biso. E mutu oyo aza kosangisa elongo na mokonzi ya mboka te aza kopanza. Alors, mutu asengeli mutu Congolais nyonso asengeli kozala elongo na mokonzi ya mboka na nini? Congolais nyonso asengeli kozala elongo na mokonzi ya mboka na makambo mibale. Likambo ya liboso eza likambo ya ko changer constitution. Congolais nyonso asengeli kozala sima ya changement ya constitution. Likambo ya modification eza soute na makambo oyo tozali komona mokili mobimba etelemi contre Congo ezali sous changer makambo ya modification te. Et comme likambo ya ko changer yango complètement. Likambo ya mibale oyo tosengeli kozala elongo na mokonzi ya mboka eza bitumba ya este. C'est comme ça. Bitumba ya este, ça veut dire négociation ata mokete na ba Rwanda ya M23. Ata mokete.
Donc mutu oyo aza koluka ete constitution ezala changer te aza contre Congo. Mutu oyo aza koluka négociation na Barwanda ya M23 aza contre Congo. Alors molingami tosengeli koyeba boye yo oza elongo na mokonzi ya mboka tangu yo oza d'accord na changement ya constitution. Balingami batu nyonso oyo baza contre tosengeli koyeba kaka keno baza na biso te. Nkolo Salobi, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et Congolais nyonso oyo aza d'accord na révision te, changement ya constitution te, aza contre Congo. Donc, soki yo osabona na ba panzisango oyo bazali contre Congo, banda déjà ko se désabonner. Soki obandaki koyoka bango, banda déjà ko kangama toi na bango komeka kuta koyoka bango ata mukete. Donc, balingami, likambu ya Congo to sengeli biso nyonso ko telema. Et tant nazali koloba biso nyonso ko telema, Congolais nyonso nesika nyonso aza. Asengeli vraiment kosala nyonso po constitution oyo ezala changer. Alors, mokonzi mboka oui bitumbezali na este mais ko bosa na te likambo si oloba 2025 déjà to stokoti. Awa toza déjà na février déjà to stokoti. Donc osengeli ko bongisa déjà likambo wana bitumbezali kuna bitumba pe mususu ya constitution sengeli déjà kozala. Donc ba soldat oyo ba sengeli ko telemela likambo ya constitution ba sengeli pe kozala. Tozo benga bango ba soldat parce que ça déjà bitumba changement constitution eza bitumba. Enga na mekake mpe kolanda professeur Dieudonné Kalouba, je crois son nom, na conférence yeba kosala na Kasai kuna na sepela ki vraiment na intervention na ye na likambu oyo aza kolobaka constitution ya RDC to sengeli ko créer yango biso moko. Donc tokoki ko lukate ko copier o constitution ya mboka songolo o constitution esika songolo non. Prof Dieudonné alobi tokoka ko inventer ya biso constitution oyo kozala na trace ata moko te ya impérialiste. En tout cas, naza vraiment d'accord na ye eza likambu oyo nga kutu na bande ko kanisa eloko nini vraiment oki kozanga biso to sala constitution oyo eza ko reflecter Congo peba. Soki ba africain mususu ba kolanda baya na sima na biso. Yango wana naza même komona ndenge kaka monisiki makanisi wana pona nga déjà nazali ko proposer mokonzi mboka président ya commission ya changement ya constitution prof Dieudonné. Molandi na ye prof André Mbata parce que yepe aza kolobela quand même makambo wana ya constitution penza aza spécialiste na yango. Donc balingami biso nyonso tosengeli kozala vraiment d'accord na likambo wana. Nazalaki kosolola na molingami nanga na ndeko toza kosala na musala natina na mboka na biso Congo to mekie mpe kokanisa na moment ya conférence ya Saint City bisika constitution ya mbulu oyo eutaki. Et tant tozali ko partager na ye nalobi non ba politiciens congolais oyo bazalaki na Saint City il falaki kaka bandima makambo nyonso bakangaki kuna. Soki te nde Congo na biso etikala déjà biteni. Inakanisi que Yachichi Tshisekedi wa Mulumba aza moko ya bae oyo asalaki vraiment nyonso pona kozongisa mboka na biso ekoma ini parce que ezalaki déjà biteni. Soki ba mekaki kaka kobude nde makambo ezaye bera mobulu. Alors ndenge tozalaki na biso na position ya faiblesse il fait ka tondima kaka
bapaya bakoka ko diriger biso, bapaya bakoka ko zwa bokonzi na mboka na biso. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Balingami, maintenant, ce n'est pas le cas. Boza komona lolenge kani, mokili mobimba, et komi koloba cause ya Congo. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, félicitations na ye, ayebi quand même koloba natina na Congo. Marie Le Pen, félicitations na ye, ayebi quand même koloba natina na Congo. Bakomi ko pointe Kagame di doigt que non bima na mboka Congo. Et vraiment Zambé akoka ko pambola ba parlementaire européen wana oyo baza vraiment ko défendre Congo et baza ko luka ko mettre en cause moi accord oyo Union européenne et ba ko signer na Rwanda natina na ba matière stratégique, ba minerais stratégique. Ndeko wana zali koloba clairement bozo yeba ke non minerais stratégique yango ata poussière moko teza na Rwanda, mais boza kopesa Rwanda mbongo amemela binu yango bozo yeba ke non azo yiba ngo na RDC. Alors balingami to sengeli vraiment kotele mangui natina na changement ya constitution. Il faut vraiment constitution oyo échanger et ko sunga quand même biso parce que à part kobanda mokonzi ya mboka tozali na lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après ye étranger mususu te na mboka na biso. Constitution na biso esengeli vraiment ko quadriller likambo wana to banda kutu président mwasi na ye moko bakoko na bango na koko na bakoko na bango bazala vraiment ba congolais. Donc balingami wana ezali eloko ya liboso nazali kosenga na biso nyonso to sengeli vraiment kozala sima mokonzi ya mboka na tina na likambo ya changement ya constitution. Alors likambo ya mibale balingami eza likambo ya guerre ya este to sengeli pe kozala sima ya mokonzi ya mboka. Alors natina ya guerre ya este naza quand même na ba verset oyo naza na besoin to kokempeko tanga na bino. Alors verset ya liboso oyo to komekempeko tanga ezali na Lévitique, eza na Lévitique 24 na verset nango 16. Lévitique 24 na verset nango 16. Bibili elobi boye. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Bokotu bokolobananga mais finalement verset oyo eza na likambo nini natina na bitumba ya este. Balingami bitumba ya este ezali kozala compliqué na infiltration. Ndeza ko compliqué likambo na biso oyo ya guerre ya este. Et tant tozali kolobela likambo ya infiltration, ça veut dire eza na bana mboka oyo baza pona banguna. Maintenant, awa nazali kolobela likambo ya peine de mort. Nzambe alobi mutu oyo akoloba mabe na kombo ya Nzambe asengeli kokufa liwa ya kobamba ye mabanga. Pona nini batu oyo bakomona mutu wana kokufa na liwa ya lapidation bakolapa. Donc peine de mort, raison ya liboso ezali que mutu mususu asala likambu wana te. Nazali kozwa verset ya mibale
ezali na Exode chapitre na yango 21 na verset na yango 12. Bible elobi boye. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Na likambu ya peine de mort. Awa, Biblia ezali koloba puni de mort, ça veut dire yo obomi osengeli pe baboma yo. Ça veut dire vie pour vie. Ndenge obomi vie ya muninga, vie na yo esengeli pe e kokapeko longwa. Donc, na bandeko nyonso tu oyo bazali ko compliquer existence ya bitumba na biso, ebele na bakongole baza kokufa, bango pe basengeli pe kokufa. Verset mususu ezali na verset yango ezali na Lévitique, toujours lisusu na Lévitique 20 na verset na yango 27. Lévitique 20 27 ezali koloba na biso nini balingami. Bible elobi na biso boye. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera et leur sang retombera sur eux. Balingami, nalobi, peine de mort ezapo mutu mususu azongela likambo oyo mutu wana kufela kite. Peine de mort obomi yo pe basengeli ko boma na yo. Peine de mort awa Biblia ezali koloba mutu oyo aza na molimo ya mabe ya kindoki na kati na efo baboma. Pona nini? Parce que mutu wana eza impossible akoka ko changer. Ndenge eza impossible akoka ko changer, esengeli kaka akufa. Donc, na peine de mort, en dehors, ya ko dissuader bato mususu basa likambo wana te, et puis, ya ko yeba obomi, yope bakoboma, et ya misatu, eza na makambo mususu moya ko limbisa eza te, parce que mutu wana ako changer te. Ako changer te. Alors, na likambo oyo, nazali konani ko pesa ya chichi raison. Tangu nalobelaki likambo ya mboka Congo, nalobaki na bino que non, nazalaki na yambamaki na ya chichi, Tshisekedi wa Mulumba, ayambaki nga, na yebisa bino que non, nalobaka na makambo misato. Na makambo naloba na ye que non, soki o arrivé au contraindre mutu, ou abande koyiba 100, akomi koyiba 60, c'est déjà bon. Wana nalabaki na ye parce que na moment wana ya chichi azalaki radical. Soki kaka o trahir, ok, na mopanzi ya Mobutu, fini yo na ye bokozali so ensemble te. Alors, ngana bande komona quand même que non, eza ko fragiliser ye parce que za ko tikela ye moko kaka isolé. Ba ebele bazali ko continuer kotika ye soki ba ye ko senge bolimbisi azaki ne catégorique aolingesu opusa na pebe na été ndenge se trahir nga na mona quand même que non en tant que batu soki mutu andimi kotika likambwana okoki quand même kozwaye mais na ye ko se rendre compte ce n'est pas le cas. Donc ya Titi azalaki vraiment na raison que mutu soki kaka trahir bosi la nana ye. Pona nini balingami. Mais kempe kota la confiance oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesa na batu oyo ba trahisa liboso. Abino bazaba na mboka ba travailler na banguna. Abino pona tina na mboka boko kakoya to tonga mboka na biso.
amekaki kotia confiance epai na bango que non peut-être ndenge bazalaki na choix te bapaya nde bazalaki na pouvoir bapaya nde bazalaki kokonza mboka yango na pe bango bazalaki nsima ya bapaya me ndenge mwana mboka akomi donc moyen pe lisusu bango bakoka kokonjuge na bapaya eza te alors apesaki confiance na bango me bato oyo président Félix apesi confiance batrahisa déjà batravaille na banguna baza kokontinue kotravaille yango wana verset oyo ezali koloba bato mosusu basengeli kozala condamné à mort parce que eza impossible changer. C'est ça. Et ça vraiment impossible changer. Basengeli vraiment kozala hors d'état de nuire. Alors, toujours sous qui ça na verset oyo na point oyo Deutéronome chapitre nango 18 na verset nango 10. Deutéronome 18 10 elobi na biso mini. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Deutéronome 18, 10 à 12. Alors, balingami, pona nini nazaliko lobela verset oyo na makambo etali guerre ya este. Awa balobi bakuta te. Très na kati équipe na yo bakuta te mutu oyo azali ko conjuguer na munguna na bisika na yo bakuta yete pona nini présence ya mutu wana ezalaki kosala ke mboka mobimba ekoki nango ko zala kanda nzambe ko zala likolo ya mboka mobimba. Bana na Israël tangu bakotaki na mboka wana Jericho bakwesi mira Jericho bakoti Akan azwaki bomengo nzokande nzamba lobi ndenge bozokota na biloko nyonso ya mutuya bawolo palata ya kotumba Akan azwi yango abombi ake ko bomba yango après Moïse alobi bon mboka mususu oyo ayi eza likolo wana bo eza mboka moko muke ça ne sert à rien tokoka ko mobiliser troupe penza yebele bozoka ba soda muke ba soda muke bakendaki ba betami na ndenge moko akosakana te. Ah Moïse alobi mais ce n'est pas possible nzambe otiki biso pona nini nzambe alobi na kati na bino déjà eza na un interdit. Balingami balobi foto lukaye ti bayaki kozwa tribi famille bake kokoma na Akan wana yo oui kende ko non na bombaki yango na se ya tante na nga kuna batimulaka bakuta yango kuna e akufaki liwa ya kobamba na ye mabanga. Tu vois? Donc, pour la guerre ya Est, na ba institution na biso, na ba entreprise na biso, to sengeli kotia hors d'état de nuire moto nyonso aza ko conjuguer na ennemi, na moto nyonso o aza traître. Qu'on ne trouve pas un traître parmi nous. Qu'on ne trouve pas quelqu'un qui conjugue avec l'ennemi. Na esika oyo nde nazali ko changer point nazali ko zwa Jean
na chapitre na yango 12 na verset na yango 24. Alors, Jean chapitre 12 verset 24. Ezali koloba na biso nini? Awa nkolo Yesu mutazali koloba. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Balingami, beaucoup bandakaka komi tuna me likambo nini ba verset oyo ekosala na guerre ya Est pe na mboka na biso Congo. Oui. Nkolo sazali koloba pombuma ebota esengeli ekufa ekundami na mabele ekobimisa nzete pe kokoma ebele. Balingami à partir de verset oyo là nayaki ko comprendre que non nzambe vraiment azalaki na raison ya ko permettre te na ya chichi à gouverner Congo. Il ne fallait pas ya gouverner Congo pour nini ye azala écarté pour philosophie na ye wana idéologie na ye wana pona mboka Congo ekoka kokota epai na ba mususu ba petit chichi mususu ba botama, et c'est ce qui a été fait. Parce que lelo balingami soki totali bandeko na biso ba communicateur ya IDPS un bon nombre na bango baza koloba na tina na mboka. Et na esika oyo nde na lingi mpe ko interpeller mokonzi ya mboka, il est grand temps ya kobikisa Congo. Okobikisa Congo ndenge nini? Mokonzi ya mboka okobikisa Congo na kozwaka Congolais nyonso oyo aza na mwa eloko akoki ko contribuer yango po na bolamu ya Congo akoka kopia kopesa mwa briki na ye. Or, ndenge politique ezali, ndenge politique etiama, batu oyo basalaki constitution, basalaki yango de telle sorte que bango moko bazala épargné na mabe oyo bango bazali kosala. Ndenge basala constitution na biso, basala yango de telle sorte que batu oyo bakopunema bazala batu oyo ya couleur na bango. Yango wana mokonzi ya mboka oza na choix te. Ata parti wana baza ba traître, mais ndenge déjà baza na mwa ndambu ya batu na bango, oza condamné ko conjuguer na bango. Na ba choix nyonso ozali kosala, même na ba ministère, même na ba bisika nini, na ba parlement, na assemblée nationale, na sénat, mundele moko. Donc ndenge koki ya kotia politique wana pembeni. Moto nyonso a trahir ifa longwa. Et kosala nyonso akoka kozala changer automatiquement. Oui. Mokonzi ya mboka otie mise en place na yo, otie bato na yo, oyo ba proposer yo, na sima oye ko se rendre compte que non, moto wana aza traître, moto wana aza ko conjuguer na munguna. Ndonga kuti ya kolekisa na kosamba ezate. Oh non, aya kosamba. Non, 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 non. Ndenge kaka ba preuve ezali, il faut automatiquement azala écarté. Toti kotanga maloba na nzambe awa bakuta na kati na bino te moto ya lolenge wana akobombisa ebele, c'est ce qui s'est fait. Donc la proposition nange ezali un bon nombre ya bana ya Congo baza koloba na tina na Congo écarté politique pesa occasion na bana wana bakoka kosala musala na kati ya mboka. Entre autres soki nalandi ndeko na biso Blaise azali koloba makambo mwa mingi na tina na biloko numérique quoi, domaine numérique, aoti kutu ko intervenir na armée numérique ya Rwanda ODG komi ko envahir Goma. MTM wana akomi ko communiquer kotia connexion na Goma à partir ya réseau oyo eza kutu atako yebana na Congo ti. Azana makanisi, Blaise Mukendi azana makanisi ya kosunga domaine wana
Alors, bon, pesi occasion wana. Soki ozui ndeko na biso HK, Honoré Kabongo. Azolo ba makambo mo ebele na tina na infiltration, aza très bien informé. Zua esika pesa ye. Soki tozui ndeko na biso mususu Kalonji. Aza koloba makambo ebele na tina na mboka, zua esika pesa ye. O soki ndeko na biso Chala, azwa pesika na ye. Soki na nani ba pasteur Gili, bazo esika na bango. Ndeko Reme, azo esika na ye. Ndeko nani mususu baza mwa ebele oyo baza quand même koloba na tina na Congo. Mokonzi ya mboka, il est grand temps pour na ko sauver Congo. Pesa occasion na mwana Congo nyonso akoka koya na brique na ye pour na ko construire Congo na biso. Naza koyeba que batu mo ebele baza komona c'est comme si mokonzi ya mboka aza envoûté parce que ba nomination o ezali kozalaka ezaka ya batu o baza ko trahir. Non, mokonzi ya mboka oza envoûté te. Ndenge constitution ezaka kozalela bato basengeli ko proposer yo bazali. Mais soki ba proposer yo mutu oyo après et komona na kenon aza en connivence na munguna automatiquement. Oloba oya ko déboulonner non? Oya ko déboulonner. Bic rouge et Silimai, je ne crois pas. Bic rouge ezakaka. Donc il faut que corriger. Et si ka oyo mutu aza nommé aza na ye infiltré, aza na ye en connivence na munguna, automatiquement asengeli kolongwa na minute qui suivent. Kozela kuta te loko mokote. Na niveau wana zala dictateur quand même. Parce que ce qu'on lit au lobby, au landa mibeko ya Congo a déjà piégé. Mibeko ya Congo a déjà infiltré. Kanisa kaka mobeko li kondi, odo na bomoko ya Congo, bezo ndamu babele, bo pesa na bato mususu. Omo na teke non, mobeko oyo yo oza kolinga kotosa, eza déjà mobeko oyo ezali infiltré, eza déjà kolobanda tina na banguna. Alors, oki kolanda mobeko wana te, yo za mokonzi osengeli pe kotia mibeko na yo. Donc, balingami oyo nalingaki mpe ko partager na biso lelo yango wana tosengeli kozala ensemble na mokonzi ya mboka na changement ya constitution, changement pas révision, changement constitution. Tosengeli kozala ensemble na mokonzi ya mboka na guerre ya este. Pas de dialogue na Barwanda M23. Tokoki ko dialoguer na Kagame, non pas na Barwanda M23, non, ba terroriste non. Et aussi Kagame ngope to pesa ki eta ya ko dialoguer andimi na été moment oyo et comme moment ya riposte oyo ti koloba nde tozali kozela. Balingami vraiment nzambe apambola bana nyonso ya Europe oyo ba se mobiliser ki les premiers samedi le 1er février ba se mobiliser vraiment et bazali kozela le 12 février ba se mobiliser na niveau à Paris. Longonya na bango, félicitations na bango. Soki biso nyonso toki ko emboîter les pas, ça serait vraiment une très bonne chose. Donc balingami debout congolais bendele koyate. Merci beaucoup.